Zo continuer li solo bande ko balandi. Bed omen. Soka bilembo mabei. Eza ba signe oye memaka malheur. Memaka makama. Nani azomona bilembo oyo. Jour toyebi avec Didier parfait sans défaut sans tâche na bandimbola. Na kati ya IC Network Maison Christian et pas iba film oyo eza déjà disponible. Zo continuer Bed Omen, troisième partie. Lisolo ya mwana mwasi oyo Ogechi, mwana mboka, lelo ye na ville. Nandako avandi na semeki. Nandako avandi na yaya na epe ya mwasi. Ah, tu es belle mon amour. Comment ça va chérie? Très bien. Bébé, pardon hein. Kose loko moko ponanga. What is it? Eza nini yango kasi? Pardon, s'il te plaît. Nalingi omema Ogechi na centre de récupération hein. Abada bakour. Ndamo na ko tika ime pardon sunganga otika yi. Kala tiko tianga ba charge ko ebele ko ah. Oso bakisanga ba course bo epoani. S'il te plaît chérie. Ah, yo moko sala ngoto tika yi. Pardon na bondeli oke kendo tikeko. Bon, yo mwasi nango lobi na oboya pete. Bon, pona lelo na oketika yi. Nalinga kayoka pona compréhension. Ok chi. Ya oui olobi nini? Yaka kitana numbango ko danza na retard. Mwana mwasi Ogechi abandi récupération pour à préparer année prochaine. Azongela université na ye. Alors, obongami hein? Mobile nanganda zo ketiko na centre de récupération. Hein? Ça va? Tantine. Yo no bakinde ozokumbanga kuna yomoko. Myself and my husband. Nga na mobile nanga tozaka mutu moko. Siko mabeza wapi soki ya memio na centre. Na ndimika sitokei ilikambote. Please. S'il te plaît. Pardon, cause ça répété. Ça va n'a pas quoi chérie. OK, bonne journée. Bon service. Bon nga naza pressé na kei. Nzoka bango mibale kote ope kopu moko zawa ezoloba mate. Ogechi akomi kokima na esemeki. Yo zela nga mokolo nanga na osala entretien na yeba moteur eza bientôt te na koyeba kaka. Azoka nango boyi yango moto oyo atiki satana kota ekomi tentation pona Ogechi. Oh, et pardon boli pesanga pardon. Ne mona na mutu te libanda ko yona kotika mbala mona ndako. Awa to yebi alandi moninga. Rit a présenté copain nanga yeyo hein. Copain nanga na présenté yo hein mon ami, ma copine Ogechi. OK, ozobanga nino za malili bwe pourquoi? Ubelo ko mo asike salame oyebite? Enough of that question. Tika na ba question wana. So, my dear friend. Alors, ma copine, bon, nous a bien. What did you do today? Lelo, journée l'équipe bien. Au salini lelo. I just cleaned the house and washed it. Te, nasokole ka basani, nasokole ka bilamba. That's nice. OK, so, ça c'est bien. What would you like me to offer bon, you? Na personne ni omela kasi. Bon, pesaka comme d'habitude, ni osoka kezali awa. Olobi nini? Omela te? Oh, omela te poani. Okay, it's fine. Huh? Bon, ça va. Yo omela te, vanda na kwa na yo kasi. Azomona ba spectacle, seke bandeko keba moto alandaka nzelaka ndenga azomona. Amekaka ka ndenge pa azomona. Nzoka nde Rita azobebisela biso Ogechi. Voilà soko zo umela na moto. Yona yebo kokana. What is this? Eza nini yango ko? Ma copine. Relax. Tiens assez, ça la calme. Olukolo bani. Do ezaki semeki na yo atika ko na tongo na centre. Mikolo nyonso. Naza na confusion na zoyeba te soki makambo ke komi boye pona nini. Nalobaka na yana ngana zongi mboka. Oloba na yana yo zongi mboka. Osala bongo po ani. Pour quelle raison? Hein? Totally frustrated. Bien, ezosala nga confusion. Na lembi na nga na baye penza. Ubi na ndako na nazo souffrir.
not be. Makambo mwana tela. Semeki nanga makabazo salanga na koka ete. I will tell you Soko to tuninga. give in. Na koyebisa yo. CD pesa ya masolo. Ti yozo koka kopesa te. Omona kaka motu moko boye. Lokola yo mwasi ayepe alieba mbongo na place na yo. Yo tuzana kokoka boye. Awufutelo ba mbongo a classe. Awuzwa en charge. Olukoso mboka. Yala CD kaka ezalaka nango. Bo makambo ngozo bombela ngoni. Mbongo, semeli banza na mbongo ti. Asa mobile papa bate. Bande ko mwana mboka bande ko timba. Abande ko ka conseil. Do nasa nini na pesa yo pesa mobimba. Aye yo pe yaka. Sengi yo pe pesa. Eza nini yango? Elo ni basela kati. Boni boyeko tia balia. Oboyi eko pola te. Oyoki deloji. Nzokande koyoka rit eza kobebisa ye. Ma copine, soko gérer makambo na ndenga bien. Omona mamba kitoko pe ko banda. Na ndenge nini? Mibali balinga mokusa balinga nzoto. Mibali alexaka te soka moni occasion. Vide monani mobali fa yo kabilengi. Yangwana soki yo so CD. Yepe. Ozana tina kututa okende libanda. Yo saisir occasion. Akipe yo tina suka. Eza lokwa na trahir ya nangati. O trahir nani? Préféré ozanga kana yo nyonso na vie na yo, poso banga nini ya na yo. Nzokande moto kuna na poste azoyoka bango. Azoyoka masolo oyo Rita azomemela Ogechi. Na kosa ote, nyonso oyo semeki noza nango, soki yo na bobeti kati. O baloko mapena ba niveau zo ba mbongo bien. Là, où est-ce conseil moninga pesi yo? Oh, so na linga ki otene na peso conseil yo te. Siko yo, oza sir toyoka na bien. Soki na pesi ye pa kopesa. Yango bandeko balobaka na ville, bana mboka babebaka. Mwasi na mobali ndenge bavandaka, on dirait likambo eza te. Nsoka lisolo moko deja eza entre semeki na semeki. Ogechi, tomoni aiko servir. Awa yoki ba conseil. Naibi nangate soki pa kolandai. Po motozo tambula na ye. Makambo na bino mibale kozalaka ndenge moko. Bon, na lobi bo chéri, naza na 2 jours ya sommet na kasa compagnie, rencontre moko za ya 2 jours. Yana kende na yoko, to kende réunion. Okay. Yo, réunion yoko kende balobaka ba français makasi kuna. Réunion ba ministre na ba homme d'affaires, yo lingo kende. Okay, ko banga te. Eza nde musala, eza réunion ya musala. Alright. Na beteke na ke voyage ya pamba pamba. I promise you. Bon, I will take you. na promettre yo ça va. Na omeka ko sala réservation. Comme ça yo nangai. Alright. Comme ça tout ça la réservation. Okay, now where's your food? Bon d'accord, ça va. Biloko nous a wapi. Eza na cuisine. Why? Go and bring it. Kuna nini na cuisine? Yaka na una mesa tolia. Alingala nda yaya na conférence. Donc chérie, olingi okende 2 jours ya conférence vraiment. Na ozanga yo Je vais te manquer aussi. Na ozanga o makasi mobile na ngai. Oyebisi leki no ya kolia awa. Bien sûr. Ozo bebisa mwana Petro. Ozo gâter Petro. Ndeko na yo oui, amesani kolia na cuisine. Aliaka na ye comme d'habitude. Siko okomi ko matisu na mesa oyi. Kasi leki na ngati. Sa yo so sonite. Oyekola azape kaka motu ayekolaka. Kolia na lutu na fourchette. Nyonso wana eza ba semblant, moto aza na kopo mosusu. Toleki. Ogechi azobanga yaya kosala 2 jours akokende conférence na cadre ya compagnie na bango. Yepe na sima 2 jours ango azomona ngo lokola lifelo. O bapesa ki etoli na mboka azala mona malamu. Ye kutwa batu te, ye kutaza na posa kobanga ata nzambe. Mais c'est comme si bazoluka basumu kisaye. Do bazo tenter ya sala lisumu. Akomi ko raisonner belé. ACD kaka. Nzoka nde babisusu bazo pese pe ba conseil.
Ya malamu te ya mabe. Listen, girl. Akanisi Rit nenga lobela kiye. Everything. Ma copine, tela makamna nenga bien. Yonde sedende. Makambeko simba. Mibali balingaka nzoto mingi balingi mokusa trop. Pe soki azwi deja eloko oyo, moto oyo, o azosala ngo bien pona ye, akopesa pesa yo akogate yo. So osenge eloko apesi, po ye pe na sima aorekipere bilengi. Hey! Nzoka mbuma mabe. Rita azobebisa ogeti, ye pe pesaka matoi akoyoka batoli. Vraiment, olingo zanga kaka osengaka bato alors que mobali ndeko na yo asa pe na mbongo. Omoni mutu azotindika ye na lisumu. Eza vie ya Rit. Vie ya Rit alinga kontamine nani? Ogechi. Alobi boy. Ya nanga lobaki ya bakotsa nga université. Mobali na kopesa mbongo. Bakotangisa nga. Na sepeli yo oge. Ngako tunazana mutu ta otangisa nga université o. Oyo moninga na ye amarachi toyebaki bango na mboka. Na minute oyo ko nazoye kolaka mosala wa mais pona zota salaire oyo motema mabeza na madame na comprendre te so na osuka wapi nazo lekisaka ta ngonga awa na okende wapi na ye kolaka ta couture soki pe coiffure soki nini tala webike ngai na yebi na okoma comptable soki na silisi université na osala na banque tikolo baboyi yo okotanga bambongo mindele. En tout cas, muninga nanga kanisa ngako soko zui kopango okomi na ba banque ozo travailler kanisa babisoko bakutani na moninga na ya mboka ogechi azobeta deja masolo kala te azobanda université na sungo masananga na bosa na hotel toti mosikati yanga na yo bandia kibo ebande ya bomwana ti ya lelo te. Voilà moninga zolela amarachi vi ya pasi motako sunga ye atangisa ye pe azate a raisonner le passé alanda nzela nini alanda conseil ya nani nani wana koti na shamba na yeba kaka ke moto suka na ngwa kobeta tourao beau frère aye. You know you'll be very sweet. Maybe I was a yelengi makasi na ndeka ya tala kuna I told you I must. Na lobela kiyo ngafuna sala entretien moteur. Service na ngafuna zwa yango. Awo nanda kumutazana eti. Yo kaka na ngai. Point. So this is the best time. C'est le meilleur moment ngana banda entretien. Na kanti zo comprendre nga. Promettre nga ke okotangisa nga pe université. Pona lingina za la comptable. You want to be an accountant? Olingo koma comptable na vie. Osa comptable. Ndenge tozolo baboy. Ese simbi. I will see you to. Na kotangisa o na niveau tu. Na otangisa o. Na ofuta classe, okotanga bien. Na okipe oti na sukati. Gate mokolo ndago yo. Ebongo siki na niveau ba palin on a tongi. Na ofuta lo minerval eza nini? Mamba mike wana. Yala kaka, yo pesa ngande logo wa malamu, sepelisa ngande na sepela. Oyebi? Soka mwana mwasi bato ayaki na ye na respect. Bino nde bato bozo bebisa ye. Bokomi kolakisa ye makambango. Ye pe lokola azoluka tanga asedaka te abandi kosede. Beau frère abandi ko se retrouver. Ogeti alobi soko otangisa nga toso la gabi eleroy. Otangisa nga. Bade ko da suki wana lingi linka na bete masolo nyonso. E komi bande ko lisumu na lisumu. Na bilembo monani nzoka mbala liboso. Ko uta mboka nzoka mwana mwasa bato azalaka vierge. Nzoka nda batela nzoto ayeko pesa mobile liboso nzoto na ville. Mobile yango nani semeki na ye. Nzoka nde beau frère azoluka nzoto azoluka bilengi. Nzoka mwana mwasi pe batu ayebi makamba ngote. En tout cas basi mingi bazalaka penza luzitu na mboka respect na mboka
kaka kokoma na ville nde babebaka. Akomi pe na ville ba dévierger ye. Mbala bako telemi na tango moko. Atali malamu na sima. Nzoka nde lelo abimi makila. Nzoka nde mwana bato azaka mobimba. Mwana bato abatelaka nzoto. Ayebaki ata lisumu oyo te. Ameki pe lisumu na bilengi na yango. Nini yango abandi kolela. Donc ayebi sikoyo ke ye na beau frère ko pezali. Mais ezalaki pe volonté na ye te. Tango asali boye abandi kolela. Po alingaki makamba boye te. Kaka po batangisa ye université nda sede nzoto. Bande kwa koma otambula tengu tengu. En tout cas, abandi koyekola makambo ngo sike. Mwana mwasi akomi mokolo. Mokolo ngo tolanda. Tomoni ye abimina kifunda ya bilamba. Nzoto mingai. Mokusa. Alobezo sala pasi. Aboka misuboye. De poste pe azo fongola. Mopa wazo kota. Beau-frère azonga. Bandeko beau-frère tika lelo repo. Pona ndengo bandi boyo oko kelengi. Awe komi sukali oko bando wako kosenga pamba. Tika ye papema lelo penza mingai na sina comprendre ye. Toyebi na nute po makamna zolo bomona kaka kitabo ya banda kosenga. Oh non. To bandela bisa encore. Beau-frère azonga. Encore peu Teresa di Bembe. Teresa yaye. Sorry. Bébé, pardon s'il te plaît, yaka nanu. Oge chiyaka. Ato sakakat. Beau-frère. Are you crying? Boni, ozole la kaka? Come on, no. S'il te plaît. Pensa ma miso. Maramba oleleza wana te. Sokolit. Elakisi kokomi mwasi. Stop crying, okay? Mamba oleleza te. Alors, nazane loko mona memelio. Cadeau na yo yangoyo. Merci beaucoup. So go upstairs and Bon. enjoy your new phone, okay? Omoni téléphone na sika na sombelio. Kende na chambre, kendo mekango. Nina ngozo salawa. That's it. Na sokola bilamba. Sundola. Don't worry yourself. Mutu mso kosa musala wana. Yo kende yekola deja ko sela téléphone. Na lingi yo nanga lisole vanda. O comprendre? Ti nazoka ka dépasse na nzoto te. Yo nazoko tambula te. Sorry. En tout cas, beau-frère pas akumbela ki mo malembe te. If Joseph comes Seke mwana mwasa solela alobi nzoto ngai. Mingai eleki. Seke mwana mobali oyo pe akumbeleki ona lokoso. Oyo mutu alali azola mukakaka na badule. Yo yebaki zakaka abu mbala liboso. Ezalaka ndeti me mbala mibale kokoma nango pete. Yebela ko soko mi mwasi. Okay, smile. Zana kimia seka momoke tembola les. Obanga nini? Yekola makambo pe koma mokolo. Don't worry, we are together. Bandeko basoko misamona mokolo na lisumu. We are together. Akomi mokolo apesi nzoto. Why are you walking one side? Ona zo tembola tengu boye. Kona zo kebisa oti. Parce que nazo kaka douleur. Esalanga pasi. Eswa. Ezo sala pasi. Bon, oza mbala liboso. Ngamona bini na osala. Mbaloyo ezala pete. Hey! Bakanisaki bakimisaki mwana na ville pona mboka bambriere ya mibali bakosakana na ye. Awa nde na ville bayeko dévierger ye. Beau frère abandi musala. Joseph. Where have you been?
okendaki wapi nazalaki na toilette limbisa boss yo kaka kosumba yango kaka koyebi kolia bilei olia odundi libumu evimbi aloke kosumba boni boyeko bastar bozokumisa bazobeta miziki baza bamillionnaire yo kutu mokolo boyeka mosala osalaka yango oyo zobila mana keye nango na pressing azwi mosala ya bilamba apesi moto ya poste alingi Ogechi azala sikoyo libéré na ndako wo So tell me, how many people have been this? Lobelanga nanu awo zu téléphone ba jeune oyo ba yebi basa kitoko na internet ba obenga o kuna zu téléphone yanga na batu fo ba benganga kasi na ilonga kitoko zana ngo tia na Facebook omona mibali ba royati oyoki masolo na ye akesu koluka kaka moninga zo bebisa yi nani wana entrer ok boni ça va ouais copain na ye wana eboka si mbongo oyeki nango te osombaki eloko ngo na sengaki sina expliquaki okeno lelo balare te mbongo eza to yeli nini awa sikoyo do olinga ngala peso nsoto ngo sepela susu bima pardon nini Rit, pardon, libisanga. Zwa makolo na yo, kitisa na se, tambola kende. Tambola bima. Boni beko petit oyo. Osande ndeti kutu na sombela ko lokote. Osombela kanga biloko na sengaka. Lelo la lobaki, oye nango pete. Bima bana biso bima. Umondenge bango bakumbela babolingo. Yepe Ogechi aotela ndenge baobwakisa mobali yango. Bailenga boni boyeko ozelanga masolo ko kauka sele boyepo ani kasit copain nanga ya se ya mwana muke ko permettre te mobali saka na yo o mo siki toko la milite ofo mobali akrake yo olobaki ye copain na yo copain simandako nazana bango ta 10 ba vie ba kipanga baza ba pesa nga ba vrai mbongo ye ko to mutapiaka ayebi ne pe lokote tia mulongoza mulai nazaka na yete yo na minute oko yo pe pelisa misu mibali basaka na ote fo tambusa bango motu osalamati nekitoko za nango ma copine mibali fo balesa yo balatisa yo bapesa ko bambongo bandeko bolingo nde poche oyebi yango te omoni idéologie abandi koyekola tolanda toza na salon les couples bavandi yoka beau-frère basemblant Ogechi likamni nezuyo lobela ngai nazo pose question eloni ne komelio parce que c'est comme si mikolo yo comportement no changer bizali na yo komi ndenge tala ndenge lelo zo sanza ozo lemba est-ce que ça va Ogechi est-ce que na moi olekaki oreglaki na mutuka razondima oza sûr oreglaki oza sûr nini ko chérie pardon bébé tika il faut na me maleki en hôpital nalingi basala penza examen parce que nazo suspecté ye azok abade ko ka vertige lobiao sima nango bando sanza abandi ko lemba ozo suspecté ni na semi oui bien sûr kasi alobaki ke auto régler moi okoka ko siliao ebo sikoyo yango te o réglaki ebo panika dinango bon d'accord malgré cela faut na confirmer ou bien tala basi mosusu ti aza na zemi ako régler tika lokuta wana na sikonga na sani te zana no na meme na hôpital pardon chérie tika nan neketela nono soki docteur olobanini Ogechi tala toko makuna na yoka sango malamu ezala ona zokanisa te leki keba bongo kebisi mobali no te po anini poto yebi kopa ngo ndenge sana kata ndako oyo Ogechi na pose question na bandeli nani atie yozemi voilà ba uti hôpital ba confirmer que za yango Ogechi nalobi apesa na réponse abandi kotia pression
pesanga réponse kola kisaka longa mwana mwa wate kala laba de crocodile no awate badi ko beta mwana mwasa zisemi mwana mboka babande ko batela akimisie mosika nzoka bambriere baza ko tuna ville oyebi nini yebi tala okoza na mwana zanga tata awa te zemi ekolongwa ce n'est pas possible nakondi mango te tala lobi balera boye ozokele na mboka zonga na mboka awa na ndako oyo okobota mwana zanga tata te oniko tango yaya yoki sangwa siliki ye pa bombi lisolo abeti sango te ke non ezaka a beau frère komba beau frère batangi te oh abombi epo na nini mama mama pardon sunga ngai na minute oyo tuna ogeti nani atezemi boni leki akosala makamba boye azuzemi ezanga tata obie na lembi na tuni na ndenge nyonso nayebisa ye ndenge nini moto ati ozemi oyebi ye te yango nazongisi awa na mboka mama ei eloko babande kobanga yango kaka ekomeli bango ake kozwa zemi na ville fale kuta tikala ne na mboka kuta azalaki na discipline ei libote sambwe to sambwe na biso quartier bakozwa lisolo bakosambwisa biso Ogechi osali nini pona nini Why did you allow yourself to become like this? Boni ose permettre penzo mi masoni na libota na yo This is not how I nini yango boende na bokola yo mwana ngai This is not how I raised you, Ogechi. na bokola boete Ogechi tela sikoyo mama pardon siko kolela lela ko yango te likambo na yeli awa mama kolela te yango na yeli awa lokola aboy koloba nani atezemi likambo te très bien mais loko nazolo beza boy yende akovanda na mboka wana yo ye akoki jamais kovanda ndako nanga abota mwana batar azanga tata foti na nani foti na nani tango ye leki azosala kindumba yo muto zwaki ye falo batela ye parce que toyokana kike okendo batela leki soki stela muto aza na faute nakokondane yo yo nde nakokondane seke otiki bakamba boye esalema na ndako na yo yoza mwasi te ndenge azalaka na mboka awa ti bambula nyonso azalaki awa azwazemi te nalobaki okende na ville parce que yo batela ye yo kopermettre te bozoba esalema yo nde ozalaki négligente ikozema ekoti ozokondane nani olingi siko mwana eleki esala nini jusqu'au ntango ya koganga odecevoir ngai stela oasiraki ngai ke mwana mwasi oyo leki na yo akozala bien protégé bokanisaki mboka nde ezanga serie nasuki na ngai mama Ogechi ye moko aza deja mokolo azwi zemi aza mokolo nalobi boyi na bande lisusu mama lokola kasi aboyi koloba nene te ezemi nga mpe na boyi na ndako na nga te na ndako na nga aya kuna te abota kuna te soki ye moko alobi un jour alobela biso tokoyeba nini tokosala allo chéri allo mobali pa bengi kolo makambo nzoka kaka ye mobali yango kaka azobenga nayebisa mobali nanga tela mwana mwasi ayokisi biso soni aza teti tozotuna yawo azoboya koloba nene te ezemi nalembi ye naboyi abotela ndako nanga te zemi ezanga tata mobali azobenga mpe azolandela évolution stela ye kozongisa Ogechi mama ye wana mwana na yo ye wana qu'est-ce que c'est azongi esika wuta na zemi bandeko
N'habite soka kobeta pe lisolo o na uti na ville. Oyaki zoka ye na mopaya na libumu. Awa zalaka vierge tango abimaka mboka. Azonga de vierge bakisa na zemi. Bandeko na bangi ville ya. Yona lingana nga bana mboka. Na ville babanga na bango lisumu te ndenge nazomona. Na mosika mama zotala. Oyo ngambo te, oyo soni te. Bakimaki zemi, babatelaki mwana malamu. Zoka basalaka erreur, o kende mosika na ville. Longwa mboka po awa mibali bambriere. Mwana mwasi mawa. You know what you did was wrong. Tala, oyebi eloko saleza mabe. That is why you wallow yourself is pity. Voilà pourquoi. Oza komi yokela ma oza pe kolela. Alors que mobali moko asali yo mabe. Olobite obombiye. Na tango yo soka zo langwa na ye soka zo sala nini na basi oyebite. Why don't you free yourself? Kechi vraiment. Kasi on se libérer ata lobela biso vérité. Ona nini te lobi kaka mbala moko toyeba mobali yango. Why don't you talk to your Ogechi. brother? Vraiment ozongelinga koko na yo pete na zemi. Zemi yango pete oyebite nani atiango. Were you raped? Sikoyo loba ba violaki yo. Ezalaki na molili. Did you know who did it to you? Soki oyebi mobali asali yo boye, pardon. Mwana. You decided to kill yourself inside. Pone kasi. Oza komiboma na silence boye. Oza kokufa yo mona sa motema. Ozo protéger moto asali yo makamba soni boye. Apusani. Mbala moko afukami. Alo bakaka ko. Taka mususu lelo kotubela. Bandeko nazobanga soki ba vérité mususu lobami wa famille ekopanzana. Mais malamu kutu famille epanzana po balobi vérité. Oge aloba soki te akobomba secret oyo vina e mobimba. Et voilà, à suivre Bandekoto, c'est la suite à Masolo. C'est la 4e épisode et le Belabiso. Ah, moi na komi mokolo. Oyo Sony. Voilà Yemoko. Aye banini asala. Olanda.